ingeta bandeko na ngai bokota. Awa makambo sur makambo, awa affaire sur affaire, awa dossier sur dossier, awa ya koinda nde ya koinda, ya kobeba nde ya kobeba, ya somo nde ya somo, ya pasi pe mawa nde ya pasi pe mawa, na ndenge moko ya koinda pinza mingi makasi. Ezo sala pasi pe mawa, pasi na motema bandeko na nga concernant liwa ya Drumer ya Jibe Mpiana ka ndenge makambo ezo tambola ka bandeko na nga ezo salaka pasi ya makasi. Avant na ya kokota na mozindo bandeko na nga. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba onyonso ya sika kande tolobaka na bino. Boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas bandeko nanga soki ezamba la liboso esalemi keno boya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel. To senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabona kabongo bobo sana pete ko klika kasiro ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobandotia kaba vidéo ya sika boko zala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr ezalaka toujours musala na biso otokoboya te pe tokotikala kowanga na te. Eza bongo bino pe kolanda biso eza devoir na bino bo partager les biso pe vidéo kande boyebi. Voilà. Toye awa na dossier ya Jibe Mpiana oyo tobengaka mingi Papa Salvatore, ba mosusu babengaka ye Papa Chéri, batu mosusu babengaka ye Chikuta, kande ba mosusu babengaka ye Jibe Mpiana, ya ba Mpiana na ndenge moko ya somo. Ebele ya batu toyebi biso nyonso ke non Jibe Mpiana akendaki bongo na Lubumbashi kobeta concert. Tango akende kobeta concert bandeko na nga bomonaki équipe na ye mobimba nyonso ezalaki kuna akendaki na bango. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, Kimobali et Salakate, pe ezamukie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope lalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complet, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille kande na oye sabino ndenge na bete la rabino lisolo batela santé soki okobate la santé na yote mutu moko te akotikala kobate la santé na yote eza toujours ya motuya eza toujours ya malamu pona bandeko na biso nyonso oyo baza obela omonike na nzoto na yo ozomi yoka bien te benga gafker na lombango de l'autre côté bandeko na nga kande boyebi oza na problème akobota ko mitungisa te, ko panike pete, ko sagite pete, benga ka gafker, ba solution ya kitoko pe, ba solution ya makasi, ezali na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Makambo ya Jibe Mpiana, affaire Jibe Mpiana bandeko na ngai, Drumer na ye mosusu auti kokufa. Biso nyonso toyebi ke Drumer na ye na kombo ya Seguin Mignon akufaki, si je ne m'abuse pas, c'était seulement cette année, hein. Oyo Seguin Mignon akufaki.
après kokufa na ye toyaki komona liwa ya Océane Mpiana. Toyaki komona pe liwa ya papa moko kombo na ye nani na bosani mwa kombo azalaki pe na groupe kaka ya JB Mpiana. Donc bamatanga penza na année o ya 2025 na côté ya JB Mpiana bamatanga elandani na niveau moko ya somo. JB Mpiana kendaki bongo na Lubumbashi kobeta concert na ye. Tango babetaki concert na kozonga ifale équipe na ye ezonga na ye moko azonga na bango. Mais drummer na ye ayaki kosala mwa malaise. Siko na malaise wana tango asalaki baye komema ye na hôpital moko na Lubumbashi babenga kango SNCC. Nde tango bamemaki ye kuna do ba docteur bamekaki kosala o nyonso ifale basala bayaki na suka ko déclarer ke akufaki. Alors toye komona lelo eye kosala mwa mbutu ebele ya batu bazotuna JB Mpiana aloba vérité. Batu o bazokufa na groupe ya BCBG bazokende wapi, azoboma bango pona nini, bamakambo eza mwa ebele. Kande boyebi mama Ines NM officiel, nga na yaka toujours kosala analyse, na yaka awa pona koya ko juger mutu te. Bon, makambo aliwa oye batu batu surtout na groupe ya BCBG to ba o baza pembeni ya parce que to imona ki pe cousin ya JB Mpiana pe akufaki ba o nyonso baza pembeni ya JB Mpiana liwa lelo ekomi kozwa bango liwa pe lelo ekomi pembeni ekomi ka pene na batu o baza pembeni ya JB Mpiana. Bon, la plupart ya batu mosusu na c'est comme si to bosanaka. Mutu oyo azalaka na makasi ya pema pona mutu azalaka premièrement eza nzambe eza mwa bongo. Bon, soki lelo o liwa ekomi kokota na groupe to pene ya JB Mpiana, est-ce que vous avez de preuves que JB Mpiana ye mutu nde azoliaka bango? Est-ce que boza na ba preuve? Bobo sanaka ke ndenge toza boye mutu na mutu azalaka na bitumba famille na ye. Avant que mutu alibanda aya kozwa yo aya kosimba yo, il faut ordre ebima na famille na yo ezalaka bongo. Donc soki kindoki ya libanda ekoki koya kozwa yo, cela veut dire que eza déjà na mutu a famille na bino oyo déjà aza na kati asi andimi asi asinya na ye liwa na yo. Yango pe mutu alibanda akozala na pouvoir ya kosimba yo. Mais soki mutu akati na kati mutu akati oyo asinya liwa na yo to asinya souffrance na yo azate, mutu alibanda oyo aza makila na yo te akotikala kosimba yo te. Ezalaka penza bongo. Na cadre oyo ya drummer auti kokufa lisusu na groupe surtout ya JB Mpiana. Na oyeba te na omona pete bisika biso tokoyiki koya to telemi tokomi kokoloba ke non JB Mpiana mutu azoliaka bato. Mosusu eza ba coïncidence. Mosusu pe eza kaka peut-être bitumba eza na bato oyo balingi ba salir pe image ya JB Mpiana. Oyo bino boko comprendre te. Parce que ndenge eza boye bazo yembaka musique. Na musique wana mutu nyonso alingi azala usome. Eza eloko foto yebaka. Siko na kilelo oyo Congolais akoki kondima abomaka na ye batu. Congolais akoki kondima asacrifiaka na ye batu pour que kombo na ye elobama. Kombo na ye etangama. Ba Congolais bakoma na bango bongo. Congolais lelo akomi capable ya kosala makambo oyo esalemaka te pour que batu babetela ye maboko. Siko na baka ya bongo boko ya kolobaka ke non JB Mpiana mutu azo sacrifier. Boko ki kolobaka ke non JB Mpiana mutu azo bomaka. Avant to jijaka nanu. À moins que soki peut-être ozwaki révélation. Soki ozwaki révélation, oui. Wana okoki koya nango lobi ke non JB Mpiana nazwi révélation zambala kisinga ke non yo mutu ozo bomaka batu. Mais soki nanu otikala kozwa révélation te. Koya na bakization te ke non JB Mpiana mutu azoliaka batu. Mosusu drummer o mosusu eloko lié ye peut-être eza bitumba famille na bango. Mosusu eza ka ba musicien mosusu oyo bazoyembaka bango pe balingi bazala au sommet balingi baya ko salir image ya JB Mpiana. Est-ce que vous pensez que si réellement tant kutu JB Mpiana ye mutu abandaki kolia bango balingaki babanda kolandana ka na ne moko batu nyonso soki 4 baya kokufa soki 5? Je ne pense pas. Ata kutu yango matanga. Nani mutu asipilaka na matanga?
azate parce que ayebi ke ata soki yango jibe mpiana azolinga pouvoir amata bato soki 5 bakufi ata ye moko ata na kindoki wana bakoki koyeba keno bakoki koreve biso na pete nyonso avant kosala banalise mosusu to réfléchiraka bakoki koreve mais bomona te keno il y a quelque chose qui se cache ezaka na bato moko bazosala mwa makambo moko mosusu mpona kolinga koya kosalir kaka jibe mpiana ou peut-être mosusu ezaka appel à nzambe nzambe aye kolakisaka jibe mpiana keno c'est fini longwa na ba distraction au lieu oyembaka ba musique ya bolingo oyembaka ba musique ya mokili c'est le moment sikoyo obandaka ko adorer nga nzambe parce que nzambe aza na banzela ebele oyo abengelaka bato mosusu omonaka bato baza pembeni oyo bazokufaka kufaka. Moi je me rappelle eza na tata moko azaki na kindoki ya makasi ayeki kosala ba témoignage papa wana mais malheureusement papa wana akufa. Papa wana alobi ye azalaki nganga selon ba témoignage na ye. Na kinganga wana omonaka na butu parce que banganga pe baza bandoki bakenda kopumbwa. Alobi na butu soki bazokende alingika akende kopumbwa wana na butu bato nyonso balali ba na bango o bakendaka. Omonaka Angelo abimeli ye. Tango Angela abimeli ye ayebisi ye pesa vina yo epai ya nzambe sala mbangu pesa vina yo epai ya nzambe et puis omona Angelo wana disparaître ye akokende na ya pumbwe azotiaka mutu makasi ekomi kosala keno bana na ye moko bakomaki kokufa bato bakomi komirimire ye nganga bato bakendaka kuna bato bazobika siko ye moko nganga bana na ye baza kokufa bato babande comprendre te mais ye ayebaki keno nzambe akomaki kobengisa ye azongela ye la famille jusqu'à ce que akomaki komona na famille na bango matanga ikomaki koya alobi te nakoki kokontinue bongo te presque bana na nga nyonso basila nde jour mosusu akende koluka basambe basala nzambe oyo ya makasi basambelaka nde akotaki na badelivrance aye kopesa bomoi na ye epai ya nzambe asala soki 3 ans soki 4 ans na makambo ya nzambe epuis ayeki kokufa liwa moko ya pete mosusu eza pe appel o nzambe azobengisa jibe mpiana que c'est le moment longwa na ba musique ya mokili c'est le moment pesanga bomoi na yo mais biso tellement ba congolais biso tomonaka na biso ka kindoki na place oyo to vanda to sala raisonnement na biso na place oyo to sala keno ba classe oyo tokenda mitu na biso sikoyo ebandaka ko raisonner mais biso tokoya awa toloba jibe mpiana tika ko sacrifiaka bato tika ko bomaka bato mais bon comprendre te que non il y a quelque chose qui se passe ezaka pasi eloko na koloba na jibe mpiana soki oza na appel à nzambe parce que je me rappelle eza na mama moko ayaki kosala message amonaki révélation concernant jibe mpiana ainsistaki ke jibe mpiana nzambe aza na besoin na yo kende osalela nzambe. Je me rappelle d'ailleurs émission wana ezalaka na chaîne na biso oyo ya liboso chaîne na biso oyo ya munene ya Étoiline kuna nde na tia penza ba makambo wana nyonso pona bandeko na biso mosusu o bakozala na posa ya kokende koyoka témoignage wana